balobi moninga bali sepela bandeko ba bolingo batu baninga babalani na bango lebo sepela bino ba komisu ko critiquer Kongola ka mutu les amis, les mariages qui fait parler libalo lobisi et susciter ba débat na ba page na ba groupe WhatsApp na TikTok ba émission de gauche à droite balobi likambo nini ya boye tomona nanu te toyebi mwasi alandaka mobali ya mokolo soki mbongo ezali mais oyo to comprendre tes problèmes nini et puis mobali yango mobali nini aspect pe eza nango te elongi grand frère Denile si bazobenga tata oyo balobi pétage kutu bien mwana mwasi oyo azokufela nini awa mbongo te bandeko babolingo tambola mokilo mona makambo Kongola aza suka to landa na analyse bon to découvrir elo nini esali ke mama na biso alangwa chéri na ye obozo mona ya 79 ans ye 32 ans merci Zambena moya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajelo bakoyemela kayo tongo pe Zambena moya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajelo bakoyemela kayo tongo pe MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Le meilleur couple de l'année, baso bengango de wedding of the year, bandeko babolingo libala we ningi si réseaux sociaux. Bato bele ba monika tata mwa mokolo ya koko na jeune fille, ba omi tuna me eloro nini eleki. Les amis débat topé ba débat na ba groupe ba WhatsApp na ba page ya ba Facebook na TikTok ba émission et ça les pour na couple oyo. Pour votre information encore pour na bato ba yebi li solo te tato bozomona azana 79 ans. Ba français ba lobi 79 ans. Jeune fille ozomona azana 32 ans, c'est là ba master na ye. Ou bato musu ba olo bazana 35 ans mais ba camarade na ye ba lobi que elle a 32 ans parce que bato bapandi vidéo topé libala oyo ezali ba master na ye. Pourquoi d'abord ba camarade na ye bapandi vidéo après bon to betela bino li solo ya makambo nini esali ke mwasi na mobali babalana. Et ba camarade na ye bapandi vidéo oyo parce que balobi ke ye musala na ye aseka mibala baninga. Soka ba masa ba présenter mobali ezalaka ke no mobali aza bien te mobali akitoko te donc musana ye yango ko se mokaka na mibala baninga. Et du coup tant bango ba moni bisika ye moko akiko sukela bakokaki ko bomba ngote balobi non oyo et to ko sumuka biso moko te il faut to sumuka na bato belé parce que o eza grave par rapport à ndenge ya sekela biso te ya ko suka wata ko zo mbala boyete nde ba panzaki ba photo na vidéo to pe li solo ya mwana mwasi oyo. Alors bandeko curiosité memi biso musika to luka to comprendre to yeba généralement so bomoni mwasi ya âge aboye na mobala âge aboye biso nyonso toyebi réflexe ezalaka moko ezalaka mingi ezake mobala na mbongo et mwasi alandi mbongo bandeko ya kokamwa na couple ezake ce monsieur n'a pas l'argent. Donc quand je dis n'a pas l'argent il n'est pas riche ana azane riche te non seulement aza riche te ana yepe mutu moko te moni ba richesse mususu bo aza riche te mais moi ba standing moko boye ya vie ya vie moko boye akula na car et puis azana moi lupango to penda kuna yemoko et on peut-être fait monique ba avantage quand même ezali ata so ba million te et du coup peut-être na famille à moi si pe ba mona moi $50 na passé parce qu'il y a des familles comme ça na ba kongo na ke no boza penda na likambo na famille oyo ke muto ko bimisa ta $50 yemoko azate ba famille bongo ezalaka eza moko ya ba analyse o bato belé to sali to lobi bon certainement peut-être abimi na famille moko pauvre et mobali peut-être moi ba 10 20 te mona na nango moi ba $100 yango lobi ke non tete na mitika na ngai awa bandeko tata waza qui ne peut ba benga ba nani bo comprendre aza mutu asalaka na asala na hôpital na nini na kiné ba benga ba kiné pe lo moi bon bo comprendre bo compléter ka français osakanaka. Alors azorane bambongo gravité moi
moyen de vivre kaka ya moi lipe mona na moi et libana ba on peut basale en juste na basale moro normal hein ezate sale moro bosoki ndenge nini déplace ba ko réaliser que non et un mariage de rêve te eza nango ba mamba ba millions wana te eza juste que non bato mo mibale balingani baki ko balana mais eloko zo continuer ko kamwisa bato ezake et existera penza te plus de 40 ans il y a écart d'âge. Non, il doit y avoir quelque chose na kati. Kabo énorme. C'est vrai bolingo. Bolimbisi. Nde baloba l'amour est aveugle, l'amour n'a pas d'âge. Oui. Ezalaka nango mais ba limite ezalaka na ba makambo misusu. Neti ya bambula. To mona ape basi babala mibala mikolo. Mais kobala mobali ya âge ya koko na yo eza eloko mususu. Plus de 44 ans d'écart. Donc et en tout cas, ezo kamwisa batu, ezo lekela batu, tata o bande kwa vanda na ngaba, e balobi ba ngaba oya basuka kote ba ma etondaka, sombo le beti. Etike batu balobi me fille oyo akangameli ye nini. Mutuno batu bazolinga ba yeba, eza penza likambo nini. Bandero ba bolingo, ba conclusion ezake, bon apparemment, babilo ngo batu bazolo bezo tenir debout, bato musu balobi mobali atie mwasi na kisi biso généralement to bibasi bato batia mibali na kisi la famille c'est fort possible parce que so totali libala bandeko so total na confirmer te mais to mekaka rolakisa ba paramètres nyonso so totali libala fausse dis de plaisir so totali libala 70% il y a vie conjugale et vendre na mbeto ya libala. To ebi ke mutu un certain âge alembareza moi c'est la mobali. Surtout mobali. Ce qu'on a ba 79 bat balobi a omata Kilimanjaro te. C'est impossible. Ata soki a mutu soki a moi ba énergie abate papa musu balobi ono so abatela nzoto bien a okoka na ye. Siko kokoka ngo a okoka pendant combien de temps? Parce que la fille a 34 ans, maquillée zana no moto. Ou bien peut-être, batumsu balobi, est-ce que vous savez qu'il y a des filles qui n'aiment pas aussi le sexe? Tamsu pa oza pa mutalinga nenzo tote. A oza pe tamsu na ba problème pe ba fragilité. A cause la. Au fait, bami tuna babi ya no pesa mi ba mambo belé lo bami ti batumsu balobi peke pas eza na Congo. Ba fi ba komi ko se livrer topé komitika même na la moindre des choses ou encore moi $15 moko donc à mon oneti de so pesi moi $15 moi $10 moi $5 a pesa ne yonzoto na bo pété do baba na poto belle musala bazoke sala yangwana ce qui est malheureux regrettable et triste donc on sakana na bana bato basi je crois émission to sala lobi ya Mikaela et moi la mwasi oyo abalaki tata koko ya Allemagne nzoka ndazaki impuissant so bolande l'union sezaka pasi na kati avec kombo poto ana famille pauvre et du coup do babilo ko wana nyonso ezo baluka na kati wana yonga no baki na osala émission en même temps na lancer cria na pesa message na bandeko surtout au boato za na diaspora ndeko mwasi ndeko mobali wana famille na Congo kotika bangote ezana bato ebele likolo ba kanda ba abandona ba famille ou encore bazo ba décision te na otinda sauter parce que c'est de trop bino bolekisa bozongisa bobosala bandeko nanga moto ezopela na Congo balobi bana basi bakomi komitika même na ba $5 $10 apamboyo ba mikiliste baza ko sakana na bango et bato ba milobeli peut-être la fille baliaka na pasi. Et atali alobi bo kuna niti moi 50 mona na 20 mona na malamu na kende na kaka. Mais bon, est-il que sa maman n'était pas d'accord? Maman tikel ko mona na libala ngote ndenge toyoki. Et ya on place eloko penze zo sala ke to confirmer mo babilo misusu déjà que bachaki na kisi parce que en tout cas photo ko na moni za moi bien pour elongia tata o bande ko na bazo benga grand frère ya pétage. Ba caché na elongido o bapero bachacho kokala wana diku elongido e comment on dirait poso ya ngando bande ko bolimbisa ngai pétage prophète Denis le si bien
donc photo bozomona eza photo ebimi bien penza makasi par rapport à bamisusu mais je crois batobele bamonaki nameka kolukela bino moko ba vidéo ouais mais nakozala obligé nakanga son et na omekotiela bino ngo na suka soki nakozala na possibilité bomona libala ezaki matata mponio. Bref, conseil topesa ezakaka ndenge touti koloba awa ke likolo apasi bana basi bazokipe susu te komona mwana mwasi kitoko boye ezosala quelque part mwa pasi toza contre bolingo ya bato te mais est-il que atako to l'amour na point d'âge ou encore l'amour est aveugle balimite ezalaka na makambo nyonso. 44 ans de différence, en tout cas c'est trop compliqué et plus grave na tata aussi akoli boye pembeni ya 80 ans na mwana mwasi ya trentaine et ça na sens te et ça ne tient pas debout. Donc yango topesa conseil en disant na bandeko basi vraiment faites très attention tant que vous s'engager libala ezalama sécurité ezala pour la vie. Donc obala pona ba aventure te kobala te parce que je faisais intérêt moko boy songolo pakala. Oui c'est vrai ba relation ezala non na ba intérêt mais il y a intérêt et il y a ces intérêts là et okoki kobala pona yango te surtout tant bozana no lenge vie ezana no et peut-être okoki no pe kosala mbongo lobi osombi to pe okozwi eloko oyo peut-être ozolanda ou encore okutani pe na mobali moko ya génération na yo po bosali vie bozana bino pe ere. Donc c'est un peu ça conseil tokopesa ça et tolobi na bandeko o bozana bandeko na ba famille na Congo botika ba famille na bino te bosunga bango parce que passe eza en Afrique moto ezopela na Congo ezosala pasi et bosambela pe bandeko Yesu nde azala moboko losambo leka nyonso eloba malor mo losambo ne terre parce que prière eza na capacité yako de jouer banger ya moyini satana soki eza makambo kisi pe ndenge bazoloba wana losambo eza pe capable ya koépargner yo na ba mauvais sort to pe na ba envoûtement oui parce que ba makambo ngo ezosalema le biso ozaka na pona kopesa conseil pona oteya ka bato bandeko babolingo bazobenga ngo couple du moment the wedding of the year matata mponyo. Donc on doit battre record et voilà et c'est ça ya moke tozali na ya oloba pona libalo elobi sur réseaux sociaux yango yo to tiela bino mo image moke bomona mais sauf que fona kanga son parce que ba congolais bato ba problème basali ba montage batie nzembo ya ye oyo bolingo nanga ye oyo to ebiambi na banzembo na saka na kate ozo mama na copyright o risque bakanga kuna soki chaîne soki babotola monisation basala soki nini. Bref c'est ça merci. Sinon abonnez-vous massivement sur MDG TV Mafuta ya Sika. Quant à moi mon numéro mbala c'est de bonnes choses to tiela bino mo image au moins ni bandeko ba sepelaki mais sinon balobi moninga bali sepela ba bonne chance na bino bonne chance nzamba pambola pa batela bino merci elo musu na bosanaki bandeko bolimbisanga balobi mobali soka komi na age ya kimokolo makasi boye ba risque ezali soka tiezemi bana babima ya normal te bazala mayele te ou bien bazala déjà babizengi tout ça parce que à un certain âge ba bactéries et vandaka na nzoto ba microbe vandaka na nzoto et s'installera na nzoto donc du coup et ça ke mutu mobali risque ezali sur le bapesa zemi na ba état major wana bana bazana ba problème na ba anomalie. Donc bandeko basi faites très attention tant ozo sala choix ba msu balobi ota msusu ba obota na bango suste elle a 32 ans bandeko na ngai ana bana combien pour bota susuté est-ce que c'est abota pe to ebité. Bref c'était ça, que Dieu vous bénisse, abonnez-vous massivement, moi c'est la grande dame merci, au revoir, bye bye. Bandeko kandi na episode bino ba congolais bato ba problème siko image on a kanyi son batie son ya Werason et concert moi betaki amatie petit moro boy tant petit on ayembi siko zo tuna bato est-ce que bo sepeli na e na ba congolais bala kindoki bo sala bala sebino ya fête oyo bolingo nanga ye oyo
Tala, la femme est tellement joyeuse. Bande kolanga mokili makamu. Tawe mokili makamu. Donc du coup, tu vas comprendre, tu vas mituna. Eza penza nini, eza nini. Moninga bali sepela ye mo ayebi le pourquoi. À chacun son dada. Mi soto sepela ka to encourager ka. Mi plutôt sepela me bazo sepela. Vive les mariés. Moi quel lengi. Sunda basenga congolais tenga la sukavi. Nangana raté mambo nyonso tala mwana mwasi nda so sepela. Place bat bazolo bakino oya normal deza kisi. Bandeko wali bisanga ngala osekala nga tato te. Ngana osekala nga ba congolais ba bilo bazolo. La fille a sa contente, mais non, franchement, t'as vraiment kilo pour le. Vive les mariés, mon inga bali sepe là, je crois, et bah image yangwana, mais dommage qu'il fallait au kanaka son, parce que banzembo bat boya réclamer à théoria aux ba problème, mais sinon c'était ça. Topé ses conseils quand même comme d'habitude, et voilà, que Dieu vous bénisse sinon, et tout le monde aime balasima de bonnes choses, hein. Merci, au revoir. Bye bye, bye. Nasi karagai. Zambe na boya, olati kemo vandina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na boya, olati kemo vandina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.